Moi, il sera kota kinganga, soka kuifati kimutuka. Toteka mutuka jamais. Kinganga zaki aye moko mandana ko kyakei. Mutuka ze utaki poto yaki. Totama na moto meminga. Mama, musipe tozana muteka yango. Kedo bula yaka na mbongo. Nazo belo polele. Boteka za l'esprit. Nyelo kona kama. Oza minimum mabe. So mutu to koteka enda ko sana ngo nini. Otala ka TV tena makabetali ko bela mbangu sa oyeba. Taba docteur à TV. Comment on va te? Soko subi boy, olia ko mabe. Olia be olia mingite. O ashi boy balia ka suba tonda kate. Na linga ngo subi. Kotonde saka na ashi. Ni bo saka na batwa. Bo soko lali bo lale ni bumu. Ko bela subi Congo. Soko c'est finalement. Bo soko o maladie ya kata ko mela boy. Soko pente o pente mabe. Ba pente ande nini. Comment mama. Mon qui de baby. Oh ça il fallait pas. Moi oh moi na sube comme boy. Alangwa ki na butu na sube la découverte na masanga. Pourquoi on s'inspirera mingi dans la nature? Mais nature de base ya vie à nous. OK. Faut yiba maela na nyama. OK. Nyama bawela bomengo te. Bomengo ba nyama kaka soka tondi ya buro pia. Ba tuko bima likolo ko bank sa bango ke mukile komi na suka. Oui, Jésus revient de sana. Oh, à cause de bima. Moyen. Chaque mouton faut comme tango face à un métier. Métier ne bomba à mouton comme un mouton. Makasi. Toi, la famille babola, biso africain to sera fini en retard to nyoko makami. Mingi. Pour ton de 18 à 19 ans, Nicolas paye comme ma mouton. Ah, vous en avez 35 ans, vous en avez chez lui, on a tiré par quoi moi na 8 ans. Tu repères la fin à prolongation. Makasi. Au comme il a caractère, est-ce qu'on fait bande fou matin? Moyen. Et on se voit que Sangaï. Na réserve peine à retard en bouteillage et quand il finit à Mobimba. Na ramka qui 6 heures en bouteillage on fuma na 20 heures. Donc maman. Moyen. On n'ingara pas ma pièce à moins cher les canons mutu 14 so ça kana so pousse en mingi. Et ko bomisa yo. Pour comprendre. Nicolas Bika kola kakolo tout est entêté wow. Dans le quoi moi c'est Tika bon. Non le mka Liboke sele wo. Question maliboke. Yinanga menake. Makasi. Comment ça na machine na ndako ko bote kizo sa machine to kan mote mato chez nzamba. Jamais. Li père kana génité. Moi été. Je nous oko tapona makamusu na bité ba sa makamusu foyeba. Ba te ba bino vérité. Moi été. Bongo comme ça ko mukina. Moyen. Nzala bana na oyo moko ndo wakina bango sangi sisi ba romari ba pia na ba dundu. Otiki ko na achaki ozemi oke ko tsanza menga moko tabana nga osko kola wapi yene mobai na yo kapashe loko na telemaka ko sakana kana kolo mukilite libosa bato ba ocheli motemo yaka na ba fantir depasa tellement basala lukuta. OK. Soko senga mbongo senga na ndenge na pasa na bino bo pesa ngai ko yaka na komba kolo mukilite ke ayi bisinga ko simisanga awa ndangindi. Et bien, on va pesa. Ceux qui vont simbita, tu vas le bien noter, mais comme qu'est-ce que c'est? C'est ça. Ça basé à solo le coup. Le coup, tu as dépassé la moïbo, plié, tu n'as pas Nzambe. Mon libéré, place na sinikaka. Total solution. Nanda kunanga. Pour zati, to bana se. Donc c'est traka, c'était parce que solution est liée la totale solution. Bota. Pourrait pas nanga eza. Tala venu me plusieurs pour charge pas nanga. Et ben installer là déjà millions sont où papa non. Les arabes. Sauf pour raisonner na kitara ba longoli ba panneau et comme on charger la courant sauf pour que ba panneau ils arrivent déjà au charger courant dans la tina te panneau na zo ça agent la totale solution ayeli na solution ba ya qui déjà ba installer nyonso mais le quoi la senga ki bango na ligne soufuke il aurait que la partout et ça dépend ya biloko le ça là papa bonjour. Bonjour maman. Je peux ça déjà sans totale solution hein. Expliquez moi on où ça et puis où vous bâtiment pour l'année. Bonjour tout ça maman installation il y a 5 kVA là des batteries à 5 kWh et ça lit 10 kWh. Les maman baxi ba capacité à la charge de l'eau qu'on a et là besoin de plus d'autonomie. Les théories que sous batterie à 5 kWh na papa on a monsieur za awa toujours pour installer maman on a azala. Pour installer la immeuble l'appartement partout pour installer. On a dit ba to selo awa ata moto benga biso ke o ekati mbele. Vous avez toujours la lumière et vezo ça la congélateur nous ça là nyonso ça là très bien. Convertisseur ya ba
10 kV ezali, 20 kV ezali, plus ezali, vous avez besoin, vous avez chambre froide, chambre froide, ça, pour démarrer en haut au CP la maman. En tout cas, partout. Au Angola, on partout. Angola, tout est sur ces alliés. Partout, bon, maman, Tadi, Mwanda, adresse n'a plus à mon corps, vous allez limiter, deuxième mairie, numéro 7 bis. Ok. Oui. Installation, j'aurai combien de jours? Ça dépend. Hein? Ça dépend de l'installation. L'installation, c'est pour jouer jour, mon corps, 2 jours ou 3 jours, ça dépend. Après, ça bon, la moto, on peut ça fait d'âme. Donc, après, si c'est lui aussi. Ouais, ça comprendre tout ça, on a client. Surtout que vous avez un projet, c'est le Moussala et la Soukayo, Bando Fourni, bon, on a une solution à Banda pour la vie. Au Béli Kaka, la Yébi va parler, Tchélié, Yéna Ban, bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botunanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali ka organiser ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozoluka biso wapi boluka biso musika te bozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisami sute bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima lamu boya mobondo ekeyo. Merci d'avoir honneur sur Bazolanda biso en tout cas nzamba pambola bino biso tozalaka wana pona bino ata pasta lobi azo changer na ye azo boire ngunda po kala mingi pete e ko salama to kotika bino kala te to kende pe na mboka malili to ke ko pemisa pe mitu po to lobi mingi o si to tikali botikali na ngwana etikala na ba archive en tout cas e o sala pe bien botikala na po boye ba importance a pasta ngamo pena na bité touro penza states au Canada pasta fa kende a okende kuna afana nanu inane akima bino comme ça ba ndoluka ya koluka merci na ba o nyonso bazalaki wana pona biso ba réconfort na bino ezalaki vraiment bien pasta bonne santé et puis biso ka santé des ala na bien grâce yango de base surtout loi nature quand ngo lo barato tika ngote pourquoi on s'inspirera mingi na nature mais nature de base ya vie ya nyonso OK faut yiba maela banyama OK nyama bawela bomengo te bomengo banyama kaka soka tondi ya buo pia amen na place ne atambola na place kolala yoka makam nazolanda papa banyama moko te bachambongo na banki amen banyama batambola na organisation ya ordre koleka biso bato amen ba kota classe te comment mwana nyama to saka makama mama lubine yango kutana ngona kimuko nkolo biso se to koli to boya ka tula ba parents to kuma ko pile ba parents makambo biso to moni to wangani ya ba parents yokanga nazolanda sangisa mi balé pour comme son objectif amen ba parents de ba même biso na classe ko tutu maman ya tanga te azo maman na classe kati pupupu et ça pour venir na été ya sakoli aso bon sinon denzela OK kombo na ye na ndambo elongi na ye pa na yo ndeti kala seko pe sunga maka yokanga nazolanda papa so biso to koma ka ben grand tango ko timbela ki na yebi makambo koleka mama makufite na boy ko to sama mama or mama aje ba ke poko malelo mutu mtabundi bundi ye yokanga osololi papa oye ba français otanga te ko boya ka kura mama te yango nde base en commission paka na nzela ko nuna amen ko bonga maele ya vina classe ndeke na mo pepe sambo mbongo amen na famille bo bonga te mais bo umela amen sko sangisa ko tanga na ndenge mama bundi po bolongo na pauvreté o pesa vie réseau zo mbongo mais ko te ko nuna yo kaka tolia mama amen ndenge ni nya nuna sambo moyen uro au base ya fin de l'année toke kota na banzina ntiko makasi oyoki baninga koleka mama ebele boka makambo na loba nazoka papa kuro nde bato bayebi te bibembo ekundami lelo kirikiri bokoseli bato bayakala
ndeni baboti ne bakufaka te kaka baboti bazaba ndoki te moboti abiki na zanga mbongo mais lwa konuna atosa o bayibisa depuis mboka amen papa ya kisasa kuma kusala awa oya kolaka papa bango tanto sabilanga tosa atala teke lokola papa zaka mutasuka na zamba na boya tolina ye oyo papa loba na ye abomba ngo lokola archive nyonso kokuta na kisasa zaka ka complété na koluka nazwa pona misala mais na ye pona konuna yoka papa osololiko yango penza parce biso toya tokola towangana maloba papa tokoti na camarade na tokutana na kokende olati abaninga koleka ndako soki mama linga aloba no makambo etali bomo mama wana ezaka bino ebele mama zela mama koloba 3 fois te mama senti ke na mwana nga danger eza liboso osololi ozoyelanga mbongo oui mais makambo nazomona ebalani te ata moke te mama biloko eza mobeso nawe komi kobele fundaka na zolo yango penza kapage 6e sens bato bamona yango na boye 6e sens euta na sensation 6e sens oui sensation ko osololi eya na moto mosusu botana kaka boye na quartier waki danger eza namona ko mpe sokaluka danger oui yokamaka moto oloba bato fo bayeba vie kapasi nakopenaka te olobi ozobandela combien amen totelemaka kaka wana mpona kofaire voir bino makambo baverité ndenge eza amen terminus suka makambo yokanga nazolanda bare eza baétape ya vie amen ozo comprendre nga nazolanda chaque moto aza na objectif ya makambo ya vie oyo alingaka yokanga be kapasi naolanda papa mbongo ebima moko lokola bale bale ezalaka moko etutaka tous les joueurs mais chaque joueur atouchaka bale selon ndenge asimbeli soko omoni oyo azwi mbongo ebele eza pose na nde esenga azwa ebele soko ozwi kaka bale moke seko oza défenseur kokanga to kotiesa biti tire naolanda papa garde mingi na bale aza koya banki garde soko yambi bala uma yango na maboko mpe biti eda yambi abongamaka mpo atire boya koboma mbongo awa alobi bosenga na pesa osololi papa yoka kuro naolanda sikoyo soko aza na défense koyokela taka suwa te amen bino nyonso bajoueur mutu na role na ye amen mati soki esili mutu atiaka bi ataka tomonaka na quartier patron yeyo bino tuna babola bosala esengo ya balabala soko ozo comprendre yango penza media ntango bayaka nango baponaka teke loko otyaki bilata misatu te moko ye mpe futa lata aosepela ku makasi yoka makambo yango penza bakoloba te ko babetaki mabe nakobeta mabe na yo eseleki mpe eganye aolata yoka kuro kapage kote oza kosisesizimaka te amen tokontribuaka nyonso na famille na quartier na pays zoba mosusu akotanga te me na makambo komona na se wana ekopesa famille raison amen namona moto atanga te mpo na misala kosala makambo lokola matanga to bafete moto abongisaka bakiti ye soki atangaka mingi alingi asimba ba te botyoli klasi na nga makasi oka makambo naolanda papa mosusu akozala na mbongo yoka makambo na oloba naolanda papa kapage nayebi te bateya bino emplacement ya vie eza nango simple tokomplike yango mpo tomemelaka yango danger ava danger ya kapage itikalaka libande ya makambo to moye na mokili pesa valeur na pema na nzoto valeur ya pema na nzoto nda koyelo nyonso okomona yokanga kokotaka infiltre na kati ya nzoto te soki eza likambo mosusu ezopesa mpasi na motema te to barema osololiko papa tikalaka na susi ya kolia kolata koluka bar poto na suki wana nyonso ekoya tiela yango kiyungulu amen soki oleki te tikala kuna longola makambo susi tika na susi avika na kozwali papi bana bakola amen nyonso bwaka bafinga batyola oyo awumelaka aleki muta mbongo akufa jeune osololiko papa yoko makambo na aloba owumela aleki ko makambo tokende yango awa yoka kuro toke malembe nazolanda ndenge tozali awa lobi eza lelo te amen oya lelo tosi tomoni lobi tobombi te nzambe moto ayebi nzambe okoki kobongisela o lobi ata bakanaki yo a partir ya sécurité amen
Comme ça d'autres quoi camion ngebi manatongo. On peut ça confesse na poso camion te. OK. Fungola moteur ta l'essence, ta la maille, ta la ni. Et tu qui muke bakisa. Confesse mutu récocho démarrer pas to kanda accident. Yoko maka. Ko ninga ka pe ba pièce à moins cher le kana mutu kate soko sakana soko poussa ngo mingi. Ego bomisa yo. Vous comprenez? Nicolas bika kola ka kolo tout en entité wo. Et ya kufi di kokote leke bominzo nzoto. Ozimbongo changer voler sans nzoto. C'est ça. Yoka makamna loba. Olanda papa. Les sans nzoto biloko mbongo elingi. Liaka na baguna yo lokwa mwasi azeni. Amen. Ngana lokwa mwasi azeni. Tika bon. Na ola mkaka liboke sele wo. Akeso maliboke. Yinanga mena ke. Makasi. So na fandi be shawarma. Oye. Kama na fandi bo chela ngaka pondu. Nitu mkana na mika be papa chela ngaka lo swapa ya pamba. Na will. Zongi si mama na zongi si sikoyo makambu ya 4e primaire. C'est là makanisi na mutu. Yango pena. Parce que moi to ngolio komona. Ça lo bien. Soka ba tie soupe makambu baby to. Bien. Kalo sana papa na makoko to soko le zika e batterie. Na beta ko batubaka. E uliango boy. Nostalgie. Na reconnaître ye. Loko makambu na lo baka. Obungi ete. Mais ma vie boye. Amen. Soko zangi talela ko bako chelo na batu misusu. Soko zui diaka selo guna na yo. Amen. On a lo ba polele. Amen. Batu ba comprendre kate. Nzote me makabiso paité. Amen. Nzote ya kaka ko pesa biso sécurité ko wumela soko tosiye. Amen. Vérité makambo ezande esprit na yo nde ko saki nzote zo kimia. Amen. Soki esprit eza faible ko tsa nzoto na manka ko fino ko bimi piaka. Ebele. Ebele ba bima piaka. Ebele. Comme toloba. Comme mon pemba mbangu te. Dans la maîtrise. Côté msu nzamba ko pimelo mbonga tiko le kana formation na sima muto za mayele. Amen. Wana sona mutu. Osolo di papa. Obimi na ndenge na yo ozangi. Ozeli ba ko seka le bozure réussite. Makasi. Loko makam to solo. Osolo di ko papa. Mboka nyoso ko kendo kutali pate ko ina mama. Jamais na mona te. Zamba ko tiko bonga pe 4 ans. Moko ina mboko de jeunes bandi ba betengo maboko kisa bomé. Bomengo. Mais pas non liba be. Azo former yo. Osolo di ko. O poto na ya ne pas si bon. Ah, koki mate. Tikala wana bando kutosa. Banda ko défier banzela tala capacité. Amen. Koto po sololi. Raison mususu yaka muto ko boya ko expliquer yo ko découvrir ngo. Amen. Ko boya ka ba découverte té même na makolo même na wapi signer. Amen. Capacité so peso conseil. Sololi papa. Moko ta bongsela muninga vie. Azate. O sololi pa partir. Mususu yoki mususu boya. Elle ba biso vanda elle moko bima. O sololi ko? Non zo. Ozo tamula tika bilembo soko bungi chombo ezana kobe na kobenga mais natala na sala bon na bela mama na bima ko pasta na baso na bunga na ebisi yo sérieux. Amen. Vie eza mususu yo moko koma teti. Amen. Kobonga musoko zwa eza mutu makasi non de pression raison. Yo kanga très bien. Amen. Kapash vie etungisaka lokwa malaria. Pia kozo mo ko sepelaka na pauvreté te oyo kotikala même mine fois que ça tous à la laisse te kulinga ngote yo kanga bien zana patience mais ko c'est la pressé te mais ko c'est la paix te. Amen. Ko za la pressé te ko ze la pété et lobi mingi maman on est ça ko va ne bonga te bon on comprend kiti nyo c'est ça kiti Wa fana kana bonga animba kana pasi kwa zangelo kakuchela mukongo. Wa fana kana kiti mke alali. Boya kiti dinga ebonga soki no twese ngo te. Dinga ebonga. Tika we pasa. Pesa conseil. Pose aka na veille. C'est pela kana ebonga. So va ne bonga ezanga pesa kolale. Koso ningo nimbo kobeta shit. Meza kiti. Keba na kiti ba pesio na ba garçon minga di sasa ba pesa bongo kiti ezana coussin wo balala alala ngape bonga kolala wana kolekisa vingonga lekisa ngonga na kopi ona poko kufuta. Amen. Kendo lekisa mama nazo te ya useni usololi ko papa ngana lekisa bangonga na kopi to kofanda pamba bisali kambu jamais
comment nyama kopilenga na moi wapi ko nyama ni omona mo ebima pa Moutou rouge chaque jour abela te abimaka lu aluka conseil na zote ya yo c'est chaque jour maman ngungi koloba te nyama nyos et puis yeba ezana bangungi ba pauvre na ba pato ben oui ngungi mobola atikola na butu te eh ona mobola ba bola bangungi to finiki drop ya kana se bakota nazo betira osono liko pasta ngungi azana ngungi ya famille a bien so ka yede fo beti bambata bangi na kufa vante na mire wo o kama ba sote na tongo moni bango na mi na mire bangungi edike to zelelo biso ka la libongo to matériel lelo to risque vi pamba to bona biso bangungi ba bola ba sinyaka lelo ka ba kuluna to ke ka we ko ya ya osono liko betira atozo bengana bisi yo ndenge pe eza wana vie eza na ba caprice nango amen na makambo mosusu soko tosi ebebisi yo sinye okota bachola epesa resolo tapage na zongeli matia olobi papa na bandeli bato mingi ozomona bazwi reso lelo animete ka place ane kopesa lipa pa na importe kangamaki lokola esili atali mpe mana sasa otomesa te si bayebi nga nango nakende ka oyo ekoya eya apa ba je fungwama reso eya amen amen osololi mpenza akompe lo spécialiste soit bien expliqué bino o comprendre te mo comprendre te o comprendre na lo yango pe même yemo pas o comprendre te mbambo na chepo na awe uti wapi nzambe moko ayaka na intervention mususu sa okende église atalika mbamba nono mo habité oyo tikazwa amen amen wapa na mona mama na zobe telo wapa na mona moni ko désespérer kana vité quel que soit tikalaka positif amen oyo azaka na positif na makanisi nzoto elandaka makanisi courage ata koyi na bampane azaka toujours un esprit vif makasi wanga suka simontaka bankambo nyonso makasi ozotuni alekeli wapi esprit nde ezalaki courage ebendi nzoto tala bato ya yoga bazalaka concerta koti mutu na mai 2 heures du temps sa pema alamuki mpe abimi concertation euti wapi 2 heures du temps pema sa mbisi ayeba c'est ça bata yoga na mona moka baliko bakunde mutu na mabele ina edita abima na concentration soki eza kisi me kisi ekopile mpe nini te ben oui concentration mosusu eza vi koma boye amen eya na mutu mosusu fimbo azoka mpasi mesa aganga mosuku abaningisi boye asa poiti nyonso mama omaka mutu oloba osololiko biloko na oloba fo oyeba eya na mutu mosusu 3 jours alie te so kuta noni okoyeba pe te mosusu ka 30 minutes alie te sango epanzani ndako ekoti na manka ondele bazanga libera somo makambo eza na vie biloko fo tambolaka nango eya na mutu mosusu abime bite bana bakolia nini atiki na banyongo makasi ti azobima na bo mpe koloba akuta na bapiri ye soki na poiti sango nange kobeba nabomba lokumu na nzambe lobi na récupere makambo ekozala calme nzambe ayaka na intervention amen atali te lokola mipoiti te tika azwa amen okozwa bango wapi okozwa wapi makambo to olobo okozwa wapi bato bayebi te ke patience efutaka na tous les domaines tika boye pasteur kapasi nazo biso conseiller amen patience efutaka na mbamba amen osambela to te koprier yoka okoki koprier mokokota lola te mokendeka église tika boye okoki kosambela te ozalaka na ndako na kondima moko ya bibamba nzambe agreo makasi loko moyibi na kwako yoka makambo amen biloko tolobako bato oyebaka te osololi ko papa pokalobaki kondima na yo esalema kondima na yo ebikisi yo koreconnaitre ezangi na ebele tokendaka église ebele bakabeli nzambe ngambo ya pays makambo ya moi ekoti na molimo faux molimo aza ya kati amen libanda nzoto koma elamba to kolia na kotisa makambo ya molimo te wana eza nga nauti priere mpo na molimo ekuba namona makambo mokili banga landa te me nga ntango nabimi nauti priere nazongi na vandi siko nzali kotungisa nga mpo tokoma mpoka nakendaki eglise nasala nini ndenge bakretien bayebi te baza nango te akovanda bandika banzembo ya nzambe so bandola bando tia baseda nzambe nazobetelo masolo osololi papa tina suki okabela ye me bato bakabelaki bakamba opriaka mingi me namo ozalaka piakakomponaka te tozwaka basali échange akabeli moi butu baninga na butu basambelaka te me na moi batosalwa na tiki bazwa na lipe bakoma batu nde omoni bapagane bapilaka bakretien na kozwa osololi ko
bapilaka makasi makambo na loba bapilaka makasi comment ça na masi na ndako ko boteke kizo sa masi toka motema to jeune nzamba jamais lipeka na jeune te moi te jeune ozokota pona makambo na ebite ba sakiki makambo foyeba bateka bino vérité moi te bongo comme ça ko mukina moyen nzela bana na oyo moko ndo wakini bango sangi sisi ba romari ba pia na ba dudu otiki ko na achaki ozemi okeko mtsanza menga moko tabana nga osko kola wapi yene mobai na yo na ba ange bazokamwa mama bakamwaka yo kende kiso kumisa nzambe bana pesinga merci misana sala ka pambola moyen sika wana ezaka na bongo bana sala ka mekolia na bango pasi na telkaka pambola musana nga bana bakola wana nzambe kotala oui prière solo yango amen bokota na prière on ya sa bino papa na yo senga osala ka te okanga maboko okosenga ye nini c'est ça bima oboy babengo awa te mozo senga lipamboli ekouta wapi ngena kamwa loba ta papa euta wapi pe fumana mwana nzela ndena okenda na kungavia kakate na kusoka pe mabisa de sai setite osalaka nini mama ouais wana basambeli 2025 esili mama nzamba lobaki donc moni balembisi baninga me basambeleza balembisanga na badali babisaka bango soko simisinga dola makambo échange bakoma bongo te mama surtout mikolo bakoma atala mabonze bandi te na se wana nyonso kwa komona miracle sala boy oya so nzamba tindi merci kapashe loko na telemaka kosakanaka na kolo mokili te libosa bato baotyeli motemo yaka na bavantire soko osenga mbongo osenga na ndenge nao napasa na bino bopesa ngai koyaka na komba kolo mokili te ke ayebisi nga oya kosimisanga awa nde angindi ebele bakopesa pesa soki bamoni esimbi te ata balobi nao te na motema ekomi keskese nzambe aza ya solo to lokuta nzambe nde pase ya moyibo prie bato na komba ya nzambe moni place na sili kaka place on a vendre on va tiens pourquoi vous savez na kolo mokili moi te ko saka na ndenge na yo ba kufutelo soki ndako soki ni mama kolo mokili loko alobi te ko sala te moi te eloko alobi te ko sala te osolo lipena na kama makambo na zolo babutu moi mama na ngai comment comme baninga boye moyen o ayebisaki nga to boyita ayebisi yo mais soka ayebisi yo mama ayebisa penga mokolo nzoto te ata kuta ayebisi yo te lobaka makambo mutu soki avanda bite esidi yango likolo mpona kosenga mbongo na bandimi bokomi kobamba makambo babambi mpenza nga mpe babambanga trop na baprofesi mosu bolobaka eza yango te na ya boye na ya pesa olati eza yango te longola pesa sele mowei soki akotaki nganga soki akufa tiki mutuka totenga mutuka jamais kinganga ezalaki aye moko manda na ye koki akei mutuka eza eutaki poto eyaki totambana motomemi nganga mama musu mpe toza na koteka yango kende obula yaka na mbongo naza belo polele boteka eza na baesprit nde eloko na kamwa oyo eza minimo mabe so mutu tokotekela enda kosala nango nini te naoloba makambo nayebisololi papa kapasi osololi elopesaka pasi torendre bafamille ebele pauvre makasi tokaboli mpenza bato kobima likolo kobangisa bango ke mokili ekomi na suka oui jésus revient bientôt mais azana oyo akolisi bana bima chaque moto afa koma ntongo faza na métier nde ebombaka moto akoma mutu makasi towana bafamille babola biso baafrikain tozwaka fi na retard tonyokomaka mingi po tonde 18 à 19 likolo apeyo okomi mutu koza na 35 oza na oshebi na otachelo ripela kwa mwana 8 ans toripelaka fi na prolongation makasi okomi na bakarakiake sikoyo vie bande ofunga matanga bani erosopekisa ngai na reserve mpe na retard embouteillage ekangi fi nanga mobimba nalamukaki 6 heures embouteillage akofungama na 20 heures donc moyen naloba makambo mike osololi pena otalaka tv te na makambo etali kobela mbangu sa oyeba ta badokter ya tv omonaka te soki osubi boye olia mabe oliabe kolia mingi te age boye baliaka suki batondaka te nalinga yango su te kotondezaka na age ni bosaka na bato osoki olali bolale libumu okobela soki mokongo mais finalement o maladi oyo eyaka ta komela boye soki opente mabe bapentaka ndenge nini koma mama mokili ebebi
Oh, ça, il fallait pas. Moyen. Oh, moi, je me suis dit, comme vous, à l'angwa qui n'a boutou, je me suis dit, la couleur dans ma sanga. Na quoi si? Oh, sololi. Eh, nataka ba docteur na bino. Makasi. Oh, so sali be prostate. So sali be uni moko boma batwa. Makasi. Boko boma. Ngapela tala lisute. Mama, so ko tala makambo. Ba docteur Bali bisa na bebse bon kopite. Na TV na taki mukana. Ora na landa na seki ngabi. Tala ba théâtre ndenge soki ndokoma tina makambo. Ba docteur alelo. Kaka so sali be yango te. So sali be kuna te. O sali be awa te. Si ba bomi mo kuna na tanga wisa makasi. Namona ki. Paka mobwe pour la remorquage. Na mususu. Oza na folie mina yo ba ke ko sa yo ba ki sa folie. Ake no pesa folie bo e comme le roi cheva. E zangi se libara kumbo ba ki sa nyo singa ke mata. Ke na mona nge mata ki. Na so makamba vérité. O solo ni pasta. Bilo ko nataka mukili mama. Moyen. Na bien. Folie moza na ngo okuta na muto nzamba cha. Tokotaka fête bisa kutomelaka kuna so sengi sike musa sika mai walo tokotika lo tokodamu mela moyen o chanje mama na ta mama na so banu makambo solo li papa o makambo na lobo yena beno makambo seré capable très capital o chanja ka ba donner afi na hotel mabe makasi na biyoka yoka ebele to chefi na kaka di kwa makambo na loba amen mukili ekosila kate soki nzama permettre te yeba ke kozwa eza ko zana ba million te kozwa eza selo calcul mukio nzamba ko peso piango raison ekomisa na valeur amen zo batikala ko zala te na classe na koki te mais na commerce na makasi moyen comment mobali mususu atanga te maintenant je kolisa ba na classe on dirait atanga na elekela kanga to mona ba mabala yaka to fande pesa rezo pe bakola to mona pe ba laisse mema mindondo ba mama na mindondo yani makamuso vando talibité et puis na ba rappe pelele ko kena mabala kala te na mobala so comprendre vie na o te koleka vie danger tika boy oh mama ko ça ne se tega na bala o tika na comment mozo souffrir mabe ba ambition foyeba classe on yaki nango pona linga mobali utaki na mama pourquoi maman tangisa kinga c'est il fait pour na quelque chose que zanga na vie okute na ngana lingi yo lokwa na kati classe nango dépendre na yo ko kisila makamona ngana tangela ta mukene pesa ka famille amen na ye libala pona nzoto me pona famille na ngana za muto bazozela nyonso no senga ka yo to ba ki mo sasa loko za sengela famille ona famille ali boso nga solo li yoka kuro so moni mobile so bandiko bisa moni créer freiner na boy yo te me pesa la boy so ka boy kata makasi kata yoka makamna no amen salela nzoto ba engagement oyo komona ki na epona répondre makamba famille amen yoka kuro amen so ki te pesa nga na teka di ba les hommes na teka na déplier e ko sunga ka nga na me famille nga ba tshela nga motema yoka kuro yo solo li ko papa kaka na okuta ne ko comme na bana tomber c'est tu n'as pas métier na ye ni nous bomba bana rien pauvreté parce que tout en Afrique moyen mutu okuta ne kaka na bala ala kaka bana na suko kabela nga usale zati comment na ukabela na personne singa bana c'est comment ni moko tabana c'est mobala piaka moyen famille na bino pauvre parce que sous pauvreté ozakata chez bino kolia bibamba mosaki na santé okia libala na di place libala ko perdre santé mo silinzo nzoto communauté makaya moyen c'est bête omoni bana te pe ba kana solité timba landu romari ki bodwe musuna mukongo ele sko ya mama to komanda kutia mama na bandaka na senga ki biscuit za wapi ba ko ba memisa ya mukie ba memisa su mususu siko ya tamla na moko yenda tinda ja senga umana kama mwana zobe tena likolo so tele nini bichu kui detekera mama kwa tester mama nazo balo makamyo somo solo li papa bikamba bwevo ya tala na métier na yo eza nini otekaka wako lukaka nini po so comme na sécurité mobali même mobali ko valoriser yo makasi po biki o moi sa vie so na sakana danger ça tiens je laisse abane mama na roba makamba série makasi solo li papa Afrique okorate ebele ozwa ni kotsa bangagement boko betelo maboko me pia zote makasi tala place OK naza wapi na osala nini moyen ni on a répondre pour famille na pesa kimia vraiment to bambela basi ebele makambo pamba boye mobali wana mwasi zoba te atali kalikina makambo zo mona na libali balani te na ke na place ngamo na pia vire zo na mona ke na za mutu
Comment vous payez ça moi si $500, $1000, tu m'as dit qu'on va dans un bagage. Moyen. Na bagage j'attends que ça soit diplôme tika na mutu. Pe moi ça on a casa zaka lauréat. Moyen. Abima na 77. Okange na bazema boko ksala. Parce que zota ile mobali moko be oyaka na masolo ka ya kuiti explication kaka tokotala moi ça zone na sa mona tangola. Moyen. Nazo mama kambo sérieux. Eh biso poto ya biso Angola. Mama. Nazo mama kambo oko kanga. Osololi papa. Zamba zolo. Amen. Nazaka ni contre. Ozolo ba bien makasi. Nazo tala de makambo bozo tala. Olo ba bien makasi. Bolongola. Nazo appuyer ba cité. 2026. Nazo appuyer de vie et pesa biso raison. Amen. Mututu aya okako kota kasho pamba ya molimo likola ko zelaka muto raté nyonso. Makasi. Osololi ko papa. Mama. Nete so comprendre. Osololi papa. Faut en attendre. Osololi. Mukilezaka moko. Moyen. Mi balete. Mama. Moko. Zala à l'aise. Zala mingi me pesa vie raison. Même ici na tala. Nazo makambo pa. Olobi pera papa. Mama, obi matia nanga ezo mama be makapa. Ozolo ba bien makasi. Alobi toki malem. Na mona yaka to fan. Et abala ita botsa ibana me ke otala mo na libala. Un temps. Nyonso très bien. Mais musu ça en alliance. Ah. Mais so otenda te bana na re na pokwa. 4 et 5 5 mais motokoma. Ya umata. Mwana musa zoni aonimba. Mais na alliance. Comment mobali oyeli ko bala soza na venir ko bomba bana wana. Yo le bana ke mbongo na pesa obala $2000 na beta na bakope mata to koma na mwasi tili bongo to sala. To fanda. Alliance oyo ko lakisa yango te za sécurité à vie. Makasi. Nazo ba clair. Bon mema calcul moko côté na pauvreté à libéla. Nazani contre ba alliance. Osololi papa. Nazani c'est que pourquoi na ba mingi ba chel ba na avantage à vie que le camino ba mari. Makasi, j'ai l'avantage. Souka l'avantage. Ça alliance na oti Paris. Ça alliance na oti Dubaï. Ça alliance na oti wa. Ozotel atekarani. Dazana poyeba. Moyen. Yo la ta kuma mari ba respecter win alliance. Oui. Et après, OK nango wapi. O ba to sama na muke ba zwa kanzamba pambola. Amen. O a respecter ka moi sur la tia alliance na muke azwa selo calcul nzamba pambola. Mais la pipa ba aventurier. Makasi. O la ta moi alliance okangena ndako kwa na kashobi sengo libanda moi sanga ninga. Ngambo. Bandekone so ba yokum ko tonga bandekone po ba camarade. Makasi. Mais parce que landa yana bangwa ba yo. Opacité balo bate. Ouais, ba memi ngambo. Honora mwana bango mazaya ba ya bango. Aza ya bango ko. Mama na loba na invitation na loba. Osolo lo mima bete papa. Mukili to chana mukili ya lola. Ya lola. Oza likamba priorité. Oza mwana ba tu réseau de makambu. Oh. Ile kina ko tala de feleti. Moyen. Yo so la kinzala. Capage TV. Capage TV. Capage TV.